Bonjour, maître Tomanto. Bonjour, monsieur les journalistes. Ah, est-ce que bien bonjour, maître Tomanto solo? Bon, n'a évité. Et ça peut être monsieur Balata va couper bateau. Elle a dit chapeau, tu éviter ce qui peut balober que confinement, tu l'as travaillé chapeau, tu n'as pas bon. Maître, n'a évité. Est-ce que on a chapeau, tout le monde a massé les solo? Yo ngoi chapeau na yo pour nga longola. Ah, maître. Ngana nga journaliste. Longola yo après nga pe longola nga siko te faut ba banga. Ah, maître, na leli maître. N'a évité yo za kachenga za journaliste mais ba question nga ba réponse ndé ya yo. Mais ba fani na yo bazonga ba vraiment ce que ça va mettre Tomanto ya solo. Oh déjà mon ndenge naza. Les bateaux de Mons et Césali. Ah, chapeau Ezali, forme Ezali, les disciplinaires. Oh déjà ça moninga va bi que wala mettre Tomanto. Vous comprenez? Oh ça moninga boy. Ko banda na bato poto ba olandanga ba bi que mettre Tomanto. OK na Afrique ici, azo mon abi a mon elonga bi déjà identité. Ce que yo changer identité ndé. il a changé d'identité mais ne fils tout le monde a face c'est ça avant. Face au monde ngo siko te. Sanga mon ngo ya na bureau na siège na bandalunga mon elonga. Mwana bandali ya solo so nyomona to na sima na biso bomo neza commune ya bandal maître moko oya konzaka bandal na yebite bana bandal boko benga belé dimanche na 15h pona to ndima bino ya solo quand même to ndima bino vraiment ya solo maître Tomanto na yebite obike no batapoto bayebi mais na yebite batapoto be bondima ba otekeza nango yo bon mutapoto neti nani wa ndima tekezanga Jean le showman Yo na loba utu mingi te. Abi abeta ko na liberté. Malembe. So tali Tomanto ya beta na liberté, ezaka Tomanto ya français. Osko Tomanto ya anglais, ya lingala. O ba bengi tomato. Yo kana no tomato. Voilà. Moi ba cha ole wana baza ba kacho to lobela mingi te parce que ayebi bien na bandina ko beta na kankokolo. Tita na lo bazolanda. Na bandi ko beta na kankokolo ba image ezali siko lingi na ya représenter otala siko moni a gagné ki ngai na liberté wana ezali ke na utaki voyage na uta Afrique du Sud ko kitana na aéroport na zoleka lokwa na moni bato bazobundeza musala na ngai yango na tembisaki mutuka na continental mais lokola pe na yina na lingaka ete yango na matati na bike ba soteli teni na bundela ki nango mona ke oui ya bato voyage yango mona baki yende botela ngai na kobundane na teni na zele nango zele teni ota oui to mona bien na utaki direct voyage lokola na linga kete yango na baki batela ngai si à l'immédiat mais ere na sala ke ta mutauti voyage a umeli to na avion fatigue wana de rene ya sala yango gagner na ere mais cette fois-ci ce gars après et bon mutana potana muswana nya wana nzimbi c'est ka machine de guerre nzimbi ba paquet c'est côté ba neige ngai na leli misuni wana côté ba neige malili atindela biso invitation wa ana kina wa calamité au bazwa na décembre ba affronter maître Tomanto na collègue na Issa the King. Oui, to les gars ba collègue no moko batindi ba mega batindi ba nini ba message belé. Yonga laissé la vie papa. Bino ba paquet c'est côté ba neige. Est-ce que Boko Koka pour affronter les disciplinaires du Congo? Mais Tomanto. Ba champion. Et pas comme bimiseption no ba mona ngoke. Borini nango borini. Bo mo ezaka na kati. Bo mo ezaka na kata. Et pas qui sanga fort bo ezaka. Oyo. Ba benga ngo moindre vide zala na kati. Moindre vide zala na kati. Bino mo bozo yo kanzambe na ngai. Ba lité na nga équipe nationale ba yebi code wana ba lité na nga ya bandal CP bandal. Ba yebi mot de passe wana moindre vide na kati. Ngai moindre vide zala na kati. Ngai na leli. Boko ebimaka so vide ali comme on le bâton de mon CC. Te ko bimisa te po nga. So ko lingina bimisa ko mais yeba il faut ça pe acapella nango do na nzoto. Pardon tala na ndenge nazali tala paquet na nga munene. Awa nzambe na boy mwana na kapela fe bibati te ko bimisa no te mete lokolo sengi te journaliste o sengi bima te ba pe na ko bimisa po sengi na kapela na nzoto na yo te mete oh mete moko bandana za te esa mete moko za te za pembe ba beta kapela na nzoto na te akapela il faut kogo il faut pesa ngo publicité zala la sona mo mukia te la saka mukie bon te omeka ngo papa te musicien ba kapela
Maître zongisa ngoko. Zongisa ngo. Maître zongisa na kati kuna. Ah maître. Maître zongisa le boto sola bien te. Ah maître. Ah. Maître. Toyokana maître. Ngapo na zonga na plateau il faut toyokana. Ezana basete. Aka apela na nzoto dingwe na nzoto na ngate maître. Dingwe bi bongo. Ah, ngala banga ke dingwe po aza bakise belé. Mais il va banga pour la bongo. Kasi ngape na banga pour nango maître. Yo banga il faut akapela, surtout akapela ezalate. Te maître ezalate maître. Ngana na plateau maître. Yana la soka exprès. Na yebite. Bino moko botinda nga bino moko botinda na liwa na boyina kufa na ngai na lela mama fuidi e bongo bino boseka ngai nzambe. Je m'appelle Maboko ya Nzambe. Angai na leli na kiyombe mama fuidi. Maître tomato na yebite na lo banini. Et bon tout moko boye ya fruit du sud ceux qui peut ba catcher ya fruit ceux qui peut ba catcher ya fruit du sud ba biki o ana Congo catcher ça. Bon ceux qui peut ba catcher bazala te catcher. Bon donc ceux qui peut ba catcher bazali même wa botabi lelo tango ça matina ring c'est qui a l'aide à kindoki. Oui. Donc moi catcher muke ceux qui bazala te o toi catcher. Mais babika na Congo akati ati bata fruit ici. Ah. Bon bata fruit ici ba uta wapi? Ba kacho bon ici ba. Ile weka musaba uta peka na Congo. Mais oui. Tala. Wana ezali ba ignorance pamba. Po avant babunda, avant ba yeba kacho wana ba yekolango awa. O to benga ka style ya koko dingwe. Voilà. Ba biso tout yeko li style wana. Meta tomato alobi edi ko beta ye. Na di dingo beta na. Ah tobi a koko. Ngadi koko dingwe style ya koko dingwe. Na beta na yote. Edi ngo beta na makamni. Edi ngo za komi déjà na ko loba nini. Tolo bana likamba senti, azwa senti 40 yango. Iso mona ki azwi senti na tchengo bo. Ayi bon, na tie senti rangé. A part Amérique ko tchango na kitamba wa Nanga Steve, champion Nanga Steve abetiye. Après toyo ka disusu, azwa so senti wana ayo ko tchawa na imika. Ba frappa kiye. Ote na tie senti rangé te. Derrière changeaka. Yeto oboni ngai na refeta vie wana po na banga ke po azamu ba kisebele. Mais yepe abanga ngapo na musonsol, OK? Kombo na ngaba na lele ko musonsol. Oui, comme no musonsol. Ce qui yeba mekinde na lo bazolanda. Na obange po na ba kisi na yebele mais ya obanga po na bogo. Ingai. Na yebite ngam na lobite na boy mona sema za ndika ba manga kona kufa na ngai. Maître tomato bike edingwa cha sentimba mibale. Babeta ye me aboya ko pesa senti wana. Tondi mayango te mais ngana lobelo côté bino moko boyebi. Bino nde botinda ngese Maître tomato. Bobaki na tuna ba question oyo yango ngina tuna ye. Bana bandal boyoka ba question boyebi senga na tuna malamu. Boyoka malamu Maître tomato. Soki ba teo lelo komba na city train. Na yobeta mninga. Moi ngano nde to vandi bo. Suba chebi somba ye komba ba teo micro yo lo bobeta ngana kosi. Te okosi Maître okosi na ba obeta ngana. Tolo bela. Maître la tala ba komba no ebele Maître. Tuni o question yo lo ba ngake. Na kobeta ye. Na bitumbo to bundaka ba beta kate. Ba ganyaka pe ba polaka. OK? Neti city train, neti biso mo Maître tomato bo ngala beta la ngate. Ngata na yaka bitumba langa objectif nange zalaka. Na pesa moi si adversaire wana musala. Ya finalement ya mo. Ah voilà, c'est commis déjà. Na ko yate pour na gagner, na ko yate pour na pola. Mais na ko yate na pesa moi si na ende musala. Lokola bango balingi. Satan azwa musala na epo Satan na mito musala yate. Musala tete za nini? Bitumba. Boete. Alors faut topeza Satan musala. Ceux qui a lingi musala aya topeza Satan musala to démarrer. Donc il no banga cité aza champion d'Afrique. Musenti wa azwa. Et si atia yango? Toje Yudati, champion de Kinshasa. Azwa senti atia na ndako tatane na mama na yekuna. Ozi oyo susu ya mwindo za na bumbu wao. Nani komo nani ozolo balo na bumbu mwindo wana nani soki nani komo nani champion ya ligue na bio ya nini ya ozo ya West ya West azupe senti giga soki giga olo bi wana kaka olo champion giga okine balo bana surtout yende na donc azupe senti abombi na ndako ozui kuna na changu kuna boba senti lipasa azupe senti siko ba senti ngo zapo babo maola bandako batata na bango eza ya bango bete eza ba senti ya fédération Maître yo zote yo zo senti te ngana zwa na lutte oya kati na zwa ngote parce que au vanda boka o champion moka bimi kuna est-ce ba informaki tomato abi ke bagarre za siko ngana comparateur Maître malembe
yango tosengi nanu président Franck Diongo même président Franck Diongo ndenge asimbi siko fédération ya catch biso to après ya affronter omonyo ba commune na bino moko boyo mone les disciplinaires ah non c'est la discipline à kabatu voilà discipline à kabatu bah les disciplinaires papa zongo bien hein Denis Kambai son excellence ba respect belé ayebi je imagine même là Denis Kambai yem to organiser combat wana munene na stade du 20 mai oh combat oh vient se dire ngamela mutu makila wana ah après dire ngamela makila ngala beta ka shaole na petit na ekaima jie ekaima ce qui a oboy yango atila benfo inga shaole choman shaole na leli senti na zala senti ozo ba senti na zala sina boto bon senti ka poto na ba na ngwa 2 mois bate vieux Denis Kambai a otinda délégation na ozongisa ah dans les seuls quartiers congolais où ils ont ça sentir abengisa bango ata aza sénateur na minute aza no ba koto na te organiser combat batapoto baya eh je m'appelle Maboko Enza servir bango za calme pour servir bango non quand ta mission pour liboko no za lokola mutaje immeuble na nzoto na kuku na yebite honorable Denis Kambai ngala benga triple option na benga triple option parce que na benga gouverneur ministre sénateur bango balonga yotikala Denis Kambai na lobiteke na boy pasteur Amos Mbayo mais pasteur Amos Mbayo musala efungwama pamba te banda okota tozomona mupanzi na yo elala mon président Franck Diongo na ebité bino mo bozoka bakatia bazosenga bakomba mais bakomba wana eza ya pamba te botsela ba mwala bino bozaka boko boya ko bunda fwenti na suka boya ko bunda fwenti na suka botsela ba bala babunda na ebité mwa mbalo bomona boye bevenema na ye c'est bon ina tena ba komba na bandote na ba komba na abetaka batu bon abimiso ezokala banzota batu makidi kidi so so ngezi mutu ba mata bino moko bo comprendre mutu na kozonga ndabo pesa ta 100 francs te kati ekufa bozongisa kati na Congo na ebité to compter bien na ebise na tuna no ba question yo pesa kanda zo pesa nga vraiment kanda na ebité gambe de tomate 100 kacher 98 ceinture na Congo aw ba ceinture wana vena ngai dingwe alobaki bakomi kokenda bawenza libulu basalisi ceinture bayeba bio na champion matembele na champion ndunda na so yo zolo bana bato bakosoma ba ceinture basimanda kwa nini to ali na fédération mnene za yokamba mpa ya honorable Franck Diongo alors to sengi atele biso avant ya tano discipline biso ba disciplinaire tous les bateaux ba biki ba na tu ceinture naza ko loba oh toi yebi za la ceinture c'est le moment ngoyo allez gars qu'on s'annoncer pour biso tozana les disciplinaires d'Afrique imbattables to nous fouiller tous les quartiers na ba parler na bango to tiro l'invitation à bagarre oyete to memi ring to teli kolo ya ndaku na bino to zuyo to betio di so ba parents na yo opération côté la quartier tina parler et kozala ndenge wana bobo mi ba ceinture wana bobo ba ceinture tu ba ceinture bobo mi ba tekela bino bete bobunde botia wana jeto bundela obiki ya misu boba koma ko tambola botia to bundela ba misu yo komi akende na toilette na ceinture ake moi fête boyo komo na champion qui champion ceinture komi partout mais non et pour regarder les la forme ya quartier était ceinture le quartier na munene ozo betaka nani pour ceinture wana obetaka ngonani abetaki nani abetaki tomato lobaka no tano nzoto ma yo ndengo yo ceinture ozwa wana o ceinture wana obetaka nani pour nos wango okomaka na championnat nini voilà tout là bango faut ba yeba et dit on va na raison lobaki bazo zo ba ceinture marché libulu ayela ngo champion nani yebi champion de ndunda champion de nini les trois ceintures biso tozo ko baser on a minute champion ya ouest oza pa ya mwindo na yebise ke wana fe kombo nani champion ya est oza pa ya nani kuna di passa nani edingwe na edingwe champion de Kinshasa oza pa Yudasi na champion du Congo et pa ya edingwe tous les quatre ceintures wana basi la biso ngo Franck Diongo botola ba ceinture wana tele tsango anje atela biso antwanda ko betana katia wa ko yete so bengisa yete benga so les disciplinaires un bâton
allez dormir. Et puis ngai ezaka nini a cancel so bongo ke ko beta muto benga cancel to kwana ba caméra to filmer ni ba zo beta bango opération ezali tout les quartiers senti so to benga yete les disciplinaires ba okitele na parler na ring na fanfare to chewa na libosa tata na maman na yo allez ça sentir ranger frappe. Aïe 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 naleli na ebité bozala misala papier oyo natanga mabanga pona mabanga oyo epesanga vertige nzambe natangi mama Jina Balingo natangi pasteur Brown Bomalika natangi berger Etienne Bokopolo bango nde basalaka ke basa ba prière na bango pona ba coup de tête na banzete oyo ezwanga te komona quartier boete azana gris gris nalobi yango na nenga ko bata maya yoki na ete mais maître Tomato na ebité ozolaka bana bandal nini lokola ba déconfiné Kinshasa te otolo bel kamongo binga na yokite yo nanga to 0 mètre likambo to yobi nazo yoka c'est maître zong sala likambo na lobi boye bino moko bola na katia ndinga zate aza makasi akobeta ngati na liwa bino mo bo comprendre yona tu maître Tomato olaki bana bandal nini pona na ebité pesa mo espoir moko boye parce que bientôt là na ebike le 20 ya mois prochain bana bonne manière bande kwa Kasavubu bazo organiser déjà ba championnat moko ezo banda kuna so olaki bana bandani pona ebike ozana invitation ya sire et local bosono bananu présence ba jumelle na ngai Gisèle Matutala maman sociale maman sociale Gisèle Matutala maman sociale na maman pasteur Mami Fantasy présence na bango ke isala ke bana bandal so mon baloba espoir à bandal le seul quartier Maître Tomato espoir ya bandal so na bandal otuni quartier nino ayeba na bandal quartier nini atikala na bandal azo sala honneur ya défunt mettre 150 oboyebi wana de mettre langa oto tambola na ye eloko na isa bana bandal bona bandal pe katia musazaka ngana ebite nebika Tomato de fait mettre 150 akufa te ngana ebika Tomato OK oyebi on déjà pour yo muso tamboli déjà aussi ben faux oya yebika katia na bandal abenga ngana ndima na yebi na ka Tomato yebika katia bandal abenga yo ayo confirmer pour moi to servir calme na pété so moni mutabenga on ngala mettre ndani ya bandal yo informer nga au mona to quitter sur le terrain il sera bien discipliné OK un coup de chevron on va bien un coup de mettre comme ça non mettre ngana zina pardon comme ça non mettre ngaye na leli na kufina ngaye mettre na boy ba problème na bo ngaye yo bino boti na ba problème ngana mettre likole buka na te mettre ko mettre loko isobo obeta ngomba te ibeza ba sete ko pas les ba sete okozwa atayo mo mettre c'est si les photos goûter te o mettre ya wana bandala ba mettre ba te atabino moko landa ba ba belo na moto kuna obamba bango mettre mettre boto kante miso te mettre photo sola olo ba makambo ya mutuno o afika ki wana nani 5 chanté te afika ki onti mettre mettre za avo bambanga o ebisa ke nangina bamba yo ebo obambinga na yebiso bongama mettre yo de sanga mettre boka kapela bongama no ebiso obambanga c'est ça la kapela OK na évité honorable Mosimba na ebate makambo na omona wa pardon bolimbisa na continuer émission et bon la sima na kufala nga bandeko na la mama fuidi bilobo sekangai na évité ministre ya jeunesse Billy Kambala Billy Kambale ministre ya jeunesse Billy Kambale na ebate soki bozolinga ba jeunesse kufa ou quoi na évité Maître Tomato le bana makambu ya 5 étoiles, 5 chantiers s'il vous plaît. 5 chantiers. Champion Tchangu, abna banane. Bon, bino n'habite. Bazalana mninga ne seli kolo soki li. Voilà, liboko. Nani liboko. Liboko wana. Bango na bisa mama Fatou to senga. Mama Fatou ya tchaka ba komba na marché de la liberté. Ba voyu wana mibale. Ba kopesa biso bango te. Hein? Ye na notangi kombolini. Liboko na 5 chantiers c'est les gars. Nini toi les déboulements, nani c'est déboulement. Azaka na déboulonnage. De sorti mouton. Ya zati oza obuna na pa uye. Voilà. Ah ya na yinaye. En tout cas tilo na lukakaye. Na lukakaye, zano pe image moko boye, to betaka bango me, to betaka bana na bango bakimaka.
na image na peso image ezali po biso to baka avec action avec preuve ceux qui balingi biso to après na biso que to dans opération tous les quartiers oya ko boya to komele cheye ceux qui aza chez bango to komi chez bango to tiering au fele abimi to frapper après to kei OK Mama Fatou yo za mokonzi na biso mokonzi monene nazo bano direct Mama Fatou likolo wana na mona kepe na eloko mais dora nango yango oh ba benga dora d'origine soki nini dora nango yango yo Mama Fatou c'est la biso bana no mibale wana ba voyou wana mibale oyo 5 chantier na loboko to comme c'est lokolo c'est un chantier a comme la nation des moutons na assuré yo ce ko bilobi to ya c'est la biso ata to za après nyoso to za na ngonga te ko to préparer à conséquence c'est la biso combattre le bisamedi to ko ya lokola état d'urgence les autres font pour le sport de combat zonga ata le même jour to ya na marché de la liberté to ko betelo bana na yo na terrain na yo na bureau na yo bakobeta bana na yo na terrain na yo na bureau na éviter 5 chantiers na éviter na lobanini na éviter ngai ko katiere te botina kana na lobaka ba vérité ba katiere ngai na boy mwana semi azandika bambanga ko na kufa nanga je m'appelle maboko ya nzambe boza na tanga ba prêtre o na éviter ba prêtre so yikombo na otese ko prêtre te na tanga ne ba prêtre na bandal na éviter so ba prêtre bazalaka parce que chaque prêtre ba communion ba sportif na bango ba soutenir bango na yebité est-ce que awa bougumese nani Thierry Bailo bougumese Thierry Bailo est-ce que awa na bandal vraiment côté bougumese na bandal ba sportif ba zakate ba katiere bazate tomato 0 mètre na commune na yo bazo fingela bino ki tomato bazo lobela tomato pe yo assigner bango fara soutenir ye botsa ba combat di Thierry Bailo na lelo fort mais na biso aza bourgmestre moko play titanga olanda bonebi ke totala ne ka biwana ngona biwana za na sima na ngai yawo nayebi ke titanga kolanda ngo na komona ye tote ko bunda dernièrement na terrain adi viana ataka biso pa ataka biso appui a soutenir biso ba mettre bandal alors c'est to bito côté là ye tobi ke vieux basala mebele verumela viens Thierry Bailo basalam ebele mais na éviter na raisonner lisusu boye Simoni Kanda tunga passeport rouge l'homme bakatiere ate camion ya $20,000 abi muta robeta champion Magelo azuyango mutabeta nani champion Magelo ma katiere grand katiere ya Maluku grand katiere Maluku champion Magelo na bitumba ko la biso batite ba champion na te na lingo ba kombo na te yaya awa ne disciplinaire moko po changer ba kombo disciplinaire le ba ke obunala mutu otanga na ba champion na bi ba abi oyo awobeta oyo akobeta Magelo voilà wande ozongisi wa kobeta Magelo yebsa ne Magelo wana aya bunda nani ndenge dingo biso ba sombaki wana bango babunda se babundi wande to ndimi bango mais lokalo babundi na biso ba oyo tele disciplinaire d'Afrique to beti ba sud-africain Denis Kamba organisé to beti ba américain ba uteke États-Unis ba yaki to beti ba français o ba yaki to beti ba diaspora ba quartier diaspora ba yaki siko nana ngo susu alinga o champion soki nana bimi boye o tomato ko kaite tato ingele photo servir yo calme petit soki nani soki Magelo to servir yo do lokala ligne babi soki kutu ba mapasa lipasta kutu ba oboma yo lipasa wapi o ba kokana wana ba mo ba kombikanga obeta oyo mo oyo limo moko bimi obeti oyo mo oyo limo moko bimi kindoki mais yo bokumisi kindoki na kumisi te na bine te yo za pour bango n'est-ce pas maître tomato ba wana ba pasala mi bale wana ba on ça bon plaisir na sa collègue na ngayo le disciplinaire Issa the King maître Issa the King bana collègue na to zala na ko yebisa ye to ko zo be po azesko na voyage ya o moninga mo na leki prochaine émission mo la yiba ozala na ko yebisa ye to zo invitation to ya tikuna so na lipa kuna na nini na njili to yena na bato tsa to ndoka bole bango yo yango
Mais tant que tu bêtes à bateau, tu le bateau que tu as brisqueté. Net yo te so ya to ya jeudi au frappé. Ah, donc yo il faut dire. Exactement maître. Non bouka la tête. Oh pardon. Limbisa. Mais lim ça peut dire son pardon, tu na c'est les règles. Na lobby boye. Net yo voilà, net yo to ye te tirer invitation to bi ya au bunda samedi. Dino mo moi. Eza la tête que oh ba beti ngai na kidi ba na zaki prêter. Donc toi non ça rabato to ya ko beta. To pesi yo invitation na yo. Eh maman bobo. So ki o yete zela. La bossa. Prise. Prise. Action. Voilà. Vous comprenez? Tu retires la moutée, une invitation à y au Kobunda. Ce que y était, tu s'en charger na yo. Tu y a servir calmement, tu peux si moi sinon Moussala. Alors pour éviter un autre monde là yo. Si on a évité, honorable Ingele photomoté mamalamu, yépé avec organiser ba combat na terrain à PLZ na Lingwala. So na évité hein olaki bakacheni bazalingwala na bangude papa d'ailleurs il y a pour tout na ba combat bakacheni bon té olaki bana komi ya kini nyoso na ba combat bakacheni tout ça ngala bike ozana invitation na Lingwala na pesa invitation ingela zoti na onkalate ngana za charge invitation ye o pesa ngai kotanga ngate ke tanga na kacheni komi ngana ile bakacheni so ba komi yo na yo wana ke na kosukisa muke to ke faire faire émission na biso na évité c'est quoi ça maître mutu moko boye azambanga mwana mwasi wana mbanga sakanate azoba kaza champion du Congo na évité sentir na soki ya basi soki ya mibali ma ba yende champion du Congo soki pe azambanga foko azoloba na bino nyoso obi aleki na te va bien minute au mone na roboma mutu na terrain na mwana mwasi ba roboma bino na terrain Shakira chaque obi ngai lo mona lobaka asekela mke na banki on a Bendos c'est là la Bendos na banki on est et le monde loba na baka adage moko boye ce que autres mo na nzelo mo mona mkia kangelo makofi ba négligé te pe bituma no bundela mwana wana ezala te ya za mwana mkia te na kobeta ye régulièrement lokola mukolo j'ai dit OK ko négligé te de ce moment mkia kangelo mukolo makofi ba mikolo ba négligé ngalo bundoka ne lo bunda mukolo ko maman na frappe net chaque na Bendos il y a bien champion du Congo oui na bondi mamuke pourtant au azora ngoto bundaka za comment je crois na kankokolo connaît chaque wazara oui wana zalaka wana méritaka sentir na ponga pe na bundaka na komala au kombo to betaka loma na pecho nani kunga champion kunga zabe komba na yango yeba zora sentir wana méritaka yango azana doit koloba na champion du Congo féminine mutu lokwa Bendos o baza ozotu na Bendos wana Bendos ko wana nokla iga mawa pona mwasi na ye Niva nokla ma pona mwasi na ye sans quoi il sera détruit aïe yebisa ye yango Bendos ye mutu azo batele kaka pecho wana bakisa Shakira nde batela ka bude changa na tana okomele kuna na ndako na ina ringi ingaye to servir chez Bendos na leli Aïbinga bien. Yebendo Aïbinga Aïbinga très bien. Tout en oloba. Aïbi. Maître oui. Vie à na biso na boy na ngai vraiment tole ki sa tembele pour ba okata biso na bien. Quand on parle de disciplinaire. So moni bogo lemsu. Ba mettre tomate na boro. Te mettre ngamo na biso ero bambanga. Na yo na loba. So moni mettre tomate na boro. Bi tant to benga ba disciplinaire. Tout quartier confondu. Ezala mukolo, ezala mona muke. Aza discipliné. Au moins bakatio bazo gange yo na sentir. O nga na beta, nga bango ba beta, biso to beta te. Biso to ka ni to pola, ni to gagner. Peut to gagnera par hasard. Donc nous sommes les seuls katio ko ba gagner par hasard. Mais devant la biso za ko discipliné kaka. Oui, maintenant moi peut to ko muke. Ba komba bine suka ka ba bo beti muta po boki na bino. Ah le bien déjà. Biso to gagner so par hasard. To raté, to beta, to pola te. To yaka to bundi nanu. Après to bi résultat o ko ya soki ndenge nini. C'est ça notre devoir. Et puis comment la bina bo beta petit mo cha la kota bi kesanga susi. N'était ce on a petit la bina to vraiment adversaire. Ya on a ça ko cha la c'est un jaloux. Ya akota ba combat bato. Ya on a ça mingi na on sera la ministre Mbayo. Ministre Mbayo invité à tabango. Au plus cette chance donc chance à suka to ba bato moko bazala zantango bato ba ko kende retraite. O batala mo teti. Hein? C'est de dire que cha on est cowboy fatigué.
il faut te servir à qui retraite. C'est aujourd'hui quand la machine de guerre. Bah paquet côte à neige, Nzimbi, paquet côte à neige. Desibeja, surtout Desibeja, moi on appelle ça sous tête voilà. Champion d'Europe, champion d'Europe. Il y a Kaimana, au Sodou, Samagura. Samagura voilà, bah champion d'Europe. Mais le coup là, bazole bambala na bango na poto ba monde que ici au Congo il y a pas de catcher. Azokosa. Tala beaucoup zo oyo. Et puis boké retraite. Yango na ici bango ceux qui va jouer yango boké retraite. OK na lemba ozu ya lumusu akimi komba. Akomi muta théâtre. Akozwa bongo retraite. C'est là. Na ngala be na kombo na Lingomo. Akozwa bongo yo akiri retraite. OK na on a Kasavubu vient le munene na di. Katia na so. C'est là. Oya muta sans souci wana nani poudre de chasse. Poudre de chasse. Théâtre. Il faut y en avoir un bon pour qu'il y ait des retraites. Après, on sait que tu es pas nan. Il y a mon godingo. Au moins, tu es pas qu'il déjà théâtre. Il faut que, à l'obé, il y a la clé à catch, ngaïndé. Oui. Soki basakani na kokanga catch ngande na fongola ya catch. Voilà. Secret ya catch. Oya kosakana ngana bomi catch. OK. O éviter que moto tango tsa le boko pour kanga. Oh comment la oni. Ko. Ah doit être au kanga. Oui. Docteur azia pas kanga clair catch ala ziboro musonsol do bengaka. Bon, nie. Aïe. Yebe fa zaboro pour kende retraite. Musonsol. Yebe sai. Moins de vite. Zala na kati. Na yebite na lo banini moindre vite zala na kati. Na yebite maître. Na pesi au moins temps mukena nous ava obambanga loko na ebiso to bambanga mais boka na mabanga nga pena boka mabanga bona ebiso ero bambanga. Bon nga sim na mabanga te mais nazandi na chevron. Te yeb bon pesa moi quelques batu mbote ba oyo balinga komi pa nebike bandani mu balinga mais moi quelques tete ka kwa oyo boka bandani mu mabanga. Bon na bandino na le débat na nous noir et blanc. Kevin Mbela les populaires na Fordan Tikidi bana baba proche à mettre na bango to te voisin to Tikiki Algérie to kiti Libreville to yana bango kala mingi te Kevin Mbela na Fordan Tikidi voilà ba bureau na proche ba champion plusieurs fois champion to boki petit na Mathéus nzoto elemba. OK après to zongi na Maman Léonie l'aîné ou à Simbi qui mettre tomate ou à sala mettre Zala. Après tu as la petite langa Glody. Un coup de bâton, tu pars dormir. Voilà la petite langa à base. Il y a sans été. Quand tu as kende, tu zongi sous. Tu as un grand prêtre. Tandis saluer honorable solution. Ouais. Francis Kalombo. Kalombo les solutions. Ah, les vieux yo ceux qui parlent na bana le seul député. Pas à autant la bana bandel mingi. Vient nam qui parle sportif à bandal. Mouké na otanga kombote mais azaka passer na biso. Hein? Na tanga kombote passer na biso moko. Avec ko soutenir biso. Makasi. Mais na otanga kombote. Ya mi ça polémique. To beau polémique. Mais passer na biso ya bandal à soutenir les sportifs à bandal to yebi. Mouké. Na bi mouké. Ah, merci. Patrick Mouya ya honorable. Maintenant tu as besoin à yopo, tu as l'organisation Makasi. Tant confirmé aussi là, on a un état d'urgence ici là, l'église et le sport. Tu as des combats na Nina. Après on va boire à sous petit là Rosmi. Après Mabundi Mikolo yo, c'est que bien. Après on a salué madame ma mère Gisèle Tia. Nani? Maman l'oreille souhaitée. Nani? Comment on a dit? Gisèle Tia. OK. Madame Manani? Gisèle Tia. Ah. Maman sociale, voilà. Bon, ah bah qui c'est la maman sociale? Voilà. Après l'oreille souhaitée. Voilà. Mère de mère. Voilà, ça là, tu vas là. Eh, na bossani mutumoko. Tété Mwanza. La connexion. Voilà des changes à rater. Voilà bureau. Tété Mwanza la connexion bureau. Voilà bureau. Après na nesus. Yo bokana ngana aussi ça boni aussi ça. Bino moko boki Tété Mwanza la connexion na éviter na lobanini na lobi boye hein. Bino moko bana bandal bo ponela mettre tomate à diverser tout ça na liste na diverser moko ya kanda pona a popoli batu tout
yo okanisaka yo nde makasi le discipline bako discipline yo tina suka na boyi nanga koloba so te na boyi ebetanga na mutu ngada na kufa na ngana de la mama Fwidi yo oseka ngai mwanda semi bandeko akobamba ngandika ko na kokufa yango na lobi boyi bolukela ya diversaire en direct chaque dimanche na 15h sur Arc-en-Ciel Télévision. Nous voulons savoir avec champion local Maboko Yanzambi. On va bourgmestre la ngai moko azo simbanga na commune yo. Thierry Bailon. Bona bourgmestre so bandal azo sa sportif a bandal bazala. Na bosa niete na Christian Genza. Thierry Bailon, mon bourgmestre ya bandal bon habite na habite. Bourgmestre bengisa et ça la biso pe quand même bien. Na bandi ko boka mabanga. Soko ki kombo na yote, c'est que osolo la ki kilodi. Na lobi boye, na boki Niclet Kapende. Mwana mwasi oyo asimbi yolo mobimba na bankunga Niclet Kapende na boka te poni na lobi boye na kumisa nu Amos Mbayo ministre de sport bango zwa idéologie honorable na ngai oyo alekaki liboso asalaki musala kitoko to lobi boye Denis Kambai bango balongwa yo otikala na bengi boye na bitso jeunesse ekufa to ezali na c'est ça la population pour va déclarer qu'à mettre tout le monde c'est pas ça c'est pas monsieur la monyango zelo longola maman na suka te zelo longola na suka bomba ngona na suka na episode longola kwa na mono ndeta ngo longola oko ngai bino mo bo comprendre bino moko bo comprendre ba problème bo pesa ngai bo sisango na ebite soki jeunesse ekufa to ezali ministre Billy Kambale jeunesse kufa to zali bengisa bisote jeunesse nde yango yo sport nde jeunesse na yebite honorable ngele photo yo motema malamu otaka bakomba ndengo lingi tape bakomba te bango balonga yotika Denis Kambaya na boki pe yo na yebite na maluku député za moko Papi Piana na boaki de honorable Papi Piana na maluku na boaki yo libanga et bongo soki na lobi na tena sali sumu Simonika ntunga passeport rouge mikili kwenda kutuka camion à $20 otaki bako betelo magelo tina liwa bana maluku bo agir pasteur Bon Bomalika oyo abonde langa kitoko pona ba coup de tête to ba chevron et ça nga pas cité les ande pasteur Bon Bomalika bangona berger Etienne Bokopolo soki na boaki pasteur Donachote mon pasteur de Bandalungwa na boaka pasteur Lorese Francis